Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Tek Tek mama, Yasiba Mutombo. Salut la fidèle nyonso ya Congo Tek Tek TV avec Darling Love la canona mbote partout place bozwami na profiter na pesa mbote na le big boss papa Sibu Mutombo mbote na esika ozwami depuis Allemagne na mon vieux Georges Djungo tetela ke mafumbe na Christophe Kola na Ukraine bambote na yo na Jean-Marie Mubenga solution na Bruxelles na ville ya Malines bambote na vraiment belé na Brigitte Savané maman la chancel bambote na vraiment belé prêt à color moi ça mondele na France bambote na yo na docteur John Maonzo na France bambote na vraiment belé toujours émission vous avez droit de savoir vous avez na droit ya koyeba maemazo le kana Kishasa makambu poto makambu bandeko balandi couple moko baza na France en tout cas couple wana bazaka na bango bien babota mwana bango moko problème eza nini j'espère mais titi mazo balancer biso photo o bino mona wana mobali mikolo mibali ka nde ba olela mobali alobi moi si nanga souvent azaka trop connecté na ba réseaux sociaux boy asolaka na ye bon na meka un peu kolandela na moni ke eloko mabeza na ngote bon azala ne libre asalela ba réseaux sociaux na souvent ko tezala msunga na kotuna na chambre na lali azani na salon ko ka solola mais ko sola na fimo na kin fi wana na kin oh abzuzu na sala déjà zoua jo msusu ngabi pasanga na mto so ale pasanga ba anoki mwasi ya ko sango no copine nanga to zaka te na Kishasa wana ntuka to lingana mingi ngapi na trouver ngo ça normal camarade à mwasi nanga au moins pas pasanga mwasi na pe na téléphone to solo ok mwasi nanga zaka lesbienne nga na ebité moi so ya pasanga na téléphone na loba copine na ye wana nzoka ndazaka yenda zaka mobali wana zaka mwasi na ye to ba oh wana mbandala ngai botala degré to habite tozokende wapi tozokoma wapi na phénomène oyo ya kilesibienne mobali abi na ye koyeba ndenge nini mususu olandela on a pas ba transfert na katanda ko zaka souvent comme ba fille wana bon ngapi na trouver ngo normal local lobi ke aza copine na ye ba mesana je me suis donné finalement na mona ba transfert ya ba mbongo ebele o salela côté ba mbongo msusu zaka ke notikela ba mama ba mbongo msusu boy chantier la biso tozala na ona Kinshasa fille wana ni mutu alandela mamba chantier to ba to koma pena lokola famille na ye koyeba ndenge nini kaka ndenge ezalaka mwasi nanga adeplace atikala otika telefone mwana mwasi wana abengaka te abengi na yambi ye pe tipo na yebi eke ye copine ya mwasi nanga eloko mabe te photo pena ya ye allo oui allo chérie ça va ngapi na répondre te aza te abimi ndeko mwasi wana aboni boyeko ekomi pe koleka okomi olekisa abi mama nalekisi na nini obengi camarade aza camarade na camarade ngata mobali na ngai mobali abi en tout cas nazaki choqué mwasi nanga mama mwana ngai lesbienne na ebite abi darling mais quand on peut na kosa nanu analyse oyo mingi to mona bana basi soka komi lesbienne peut-être so landeli bien okako mobali wana choka mobali mwana mo benando linga choka kangai de yango sake na koma lesbienne nga kutuna kana chance mibali te so na lingi mobali usanga ba don sabe yango sake na koma lesbienne mususu pe omona ke abotama na ye tina zokola kola sous forme mabala mibali
to baza ba façon ebele quoi. Mais kota la ndeko mwasi mobala lobi bazaka na problème te na couple na bango. En tout cas couple wana bazaka na bango bien. Mais bito yo mwasi na ya komeli lesbienne mobala abi nazoyeba te po nga nakokoka kosepelisa ye bien te fi wana ya lesbienne nde akokoka kosepelisa ye mobala lobi nazeli mwasi ya ye wana mobala lobi nazeli mwasi ya ye na meke mpe kosoba na mwasi na nga banzi ogangela nga bina moko aboyebi mabala na biso ya poto souvent soko oza na matata na mwasi awa na Kinshasa so oza na matata na mobali to mwasi omona souvent mwasi ndakanga biloko akepa bango mobala tika na ndako mais ya poto eza bongo te mwasi tala kaka mwasi na ngai mama ya bana na mama ya mwana nga alobi na nga soko moni mwa ete ye kutu aleki yo na tendresse makasi ye kutu osala eloko te sima nzela bima alobi na kanda wana abite nake vanda na quelques jours na hôtel to lukara to bongisa surtout que ezana ngo ya musika wapi ambala bi na ndo raison de ya bongo na mutema na bi ezana ngo ya musika peut-être za ba milimu mabe mais ndenge nazo biso bino sikoyo ndeko mwasi abengisi mwasi na ye ya lesbienne awa na Kinshasa ke poto baza na France mukolo mwana mwasi wana zokoma France ndeko mwasi asali vraiment asali penako feti azo sepela koya ya camarade na ye mais mobali abinga na se na yebi kazo sepela koya ya mobali na ye nenga komi tala degré to ebite phénomène ya kilesbienne lelo tozokende nango wapi po mwana mwasi aza normal mwana mobali aza normal ko kolinga mobali ne muninga na mobali te mwana mwasi ko kolinga muninga na mwasi te ta munzamba sala ki mwasi ta mbala sala ki pona nini il faut là deux sexes différents pour vivre beaux à en couple ils a bon normalement lelo to ko mona na phénomène kilesbienne et ko koma makasi et dominer même oh mon maman bena ya bana maman mukolo mon maza lesbienne ba misu peut être mon que ça normal te ba logique na peut-être commander bango bongo pour muto aza normal ozo raisonner bien moi singa na commander na zabe je mon papa mon continent tika papa mon continent nga pona ke kolinga muninga moi si akosala nga nini muninga moi so dozane même sexe akosala nga nini vraiment to ebite eza mususu ba masumu ba parents na biso ba salaka ndezo ke ko kwelela nde ba phénomène wana ezokoma kotala ndeko mwasi bengani mobali na eli banda likolo ya mwasi ya lesbienne est-ce que bozo trouver ngo za normal père soukate abengisi mwasi wana na poto po bakoma nenda ku mama na ngai éducation ya mwana okopesa en plus ça mwana mwasi au conseiller pas à la lesbienne ou bien ndenge nini oh le to komi ko mona ba lesbienne ba komi ko balana na ba parole ba permettre makambo wana mwana ngazo bala moni muninga mwasi nda ye ko bala epe onzimi yango et ça normal te ça kindoki o mona msusu mobali msusu mona mobali pena kitoko so moni na nzela o envie o luliye mais so landeli ye o aza lesbienne aza PD plutôt qui pédé qui lesbienne et ko dominer tout ça ba te phénomène oyo tozo koma wapi ezopesa non pasi pesoni obengisi na poto po yonde obotisa ye bana o to yenda botisa yo bana to ba yo mobala bitina to fana na ngana mwasi na ngai to za na biso bana mibali na kata ndaku sans le savoir mwasi kitoko wana mobali na yo za bien ok kolinga mwasi na Kinshasa mbongo wana zo salela mwasi ya lesbienne ba dépense peut-être même sous l'année la famille ba souffrir na Congo awa majorité za la bongo
Au moins il y a zo pesa moi ça lesbienne pe na mbongo azo pesa Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'on a bien ici asali na fête pour na poko baza na nuit de noces tolo ba bongo eza soni eza pasi bandeko to me ko mpena nuko ko bima na kati ya makambo wana oyo ezaki osalaka déjà makambo wana to mwana mwasi ozomona muninga na mwasi azolinga yo ekomi ke yo na epena bo matina mbetu eza normal te yo ebi nini te obenda na nzoto na ye to na monde spirituel oyebi nini te obenda na nzoto na yo po mwasi nzamba asali ye na tolo asali ye to ba aza mwasi yo pe muninga uza mwasi comment bokoma nini kola mbeto koma okuche na ye toyebi te phénomène tozokende wapi eza normal te mingi ozomona bapare ebele nde bazopermettre ngo nde makambo eya makasi lelo oyo na banda lungo ezala bato badomine le roi bapede baza te na balesbienne donc dernièrement balobi ababi bandala ya mboka obokola mwana te omona ya biso na famille moko ezala na bandala bana 5 pede na kati ya ndako maman na oloba bana poto bayaka yaka mama colonel na ngambu ne lupa na bango kangama na formule 1 ya bandal baza na 5 pede na kati ndako mibale na mito ba na États-Unis misatu batikali ya papa na bango na ni pasteur tala degré pasteur yo pasteur ozo délivrer batu o délivrer libota no tendeni obati bana mibali 5 bango so ba pede bana mibali 5 bango so ba pede ozo trouver un peu ça normal ti na kati ya église wana na kati lupango na église wana ezali bandimi pe bayaka ngana ko ya église mombo ya bongo te tout ko vivre na ignorance to lo ba ke ba milimo mabe o ba pasteur wazo bengana nezo sala ke bana na bango ko mabongo te oh pasteur na bongisi ndaku na yete yo kanisi ya yo nda obongisa ngo pasteur ye mo aboti ba pede ozo na église papa na ba pede peut-être papa na ba lesbienne ozo ya wana pe pasteur wana acheli yo maboko oh maso pambolo bota ba lesbienne na ba pede ça normal te tala degré place tozo komelela na kala kutu na monaka l'état na biso a komaki bakanyu ba okanga ba pede ba okanga ba lesbienne na ba te batika pona nini po lelo na kishasa yeko koma makasi oka mwasi mususu aboyi mobali na ye akeko linga lesbienne oka mobali mususu aboyi mwasi na ye akeko linga pede bomoni yango pe ke za normal te ça anormal toyebi te phénomène oso tozokoma wapi mama na biso ozi peut-être mususu nayebi te mobali ya batu abundi soki bozofutela to asombi ndaku na poto ozobengani otie libanda po yo bengisi mwasi ya lesbienne aye wana po bosala bolingo vraiment en tout cas ndeko mwasi luka nzambe po eza yango normal te leo na eloko ezala na suka nango totala kokufa bapede yango ezalaka ndenge nini omona vimili bumu ebembe na ye jamais koki okokisa 12h 11h omona pede akufi mais ozomona déjà 9h 10h fo baki ekunda ye po anini esa bebaki yo mobali okomi mwasi eza normal lisu te po basalaka eloko ya otala suka na ndeti eza bengana kolanda idole ya mutu mo boye naza idole ya mutu mo plutôt mutu wana azaka boye il faut natala pe suka mutu wana ti eza lokwa bafilme totala suka filme ezalaka ni shit sa filme ezalaka nini est-ce que kena ndenga bien est-ce que kena ndenga malamu pito omona bebele baokufa na baneye mwa mabe omona kufi apesa poli en tout cas bandeko basi o bazana nuna bitidi ya kolingana bango na bango ki lesbienne eza normal te yo parent ntango bozobokola mwana yo azana mukie
omoni mwa mbala zo sa babilo mo lokwa ya mwana mwasi azokanga liputa azoloba lokwa ya mwana mwasi yo zo trouver nango za normal. En tout cas bosala makasi. Bosala makasi po soka akoli nango yango tozomona lelo ba lesbienne ba komembele. Omoni mwana obosi mwana ya mwasi bilambo baninga bana basi balata mwana lingi yango te. Yo zo trouver nango za dormo bite mwana nga lingane comme les garçons mingi pe ba bebisi bana bango likola nini mama boti mwana mwasi mwana sa poussa ni maolo banga mwana nga fala taka comme les garçons ko lota lokwa ba fite oyebi ba milimo nini yo zo seme na kata mwana po mama mo boti tango boti mwana na yo nyoso zo déclarer likolo na ye ekozwa ye yo déclarer lobike akoki ko lata bilamba ba cité c'est que face à la lesbienne. Et ça normal te. Pour moi peut-être yo ça na ignorance oyebi na elo moroté. Moi na fala taka bila mabal comme les garçons. Bon, comme les garçons problème te. Mutu musu za na endoki. Aseme milimo mabekati ya mwana na yo sans le savoir. En tout cas, toluka to changer. Moboti, tango za moboti. Yo moka ne muto bebisa via moi ne yo mo peka ne muto bongisango. Soki déjà ça koli nango luka peka robunda. Kota ndeko la misa mwasi soni ya lolengo sali obengani si mobile na ndako po obengisa mwasi ya lesbienne na Kinshasa. Ozo trouver nango za normal. Yo lesbienne ba cheke oze mindeni obota. Parce que yo za moi mobile mo mbala me mazemite. C'est rosa lesbienne à lokuta. Pourtant, comment on fait n'importe quoi mbal. Oh, entre temps, yo mo sous côté moussous, double sim qui to côté. En tout cas, il peut se sonner, il peut passer. Il faut tout le changer tout ce que ba jaria ba biloko wana za propreté. Moi si atanga ma fois à pembe na mobali. Moi si jamais ko linga mningane moi si mobali jamais ko linga mobali mningane mobali. Quel que soit balobi ke yo comme apede ce qui peut moi mutu mo bazo linga yo pozo musala fo bimana ye bimana patron no boye boye maman tout est vanité, tout est poussière. Et ça est le remorté, tout le cas changé. Merci beaucoup. Analyse on a l'ingana sadabino lelo. Yango on a émission na biso. Vous avez le droit de savoir. Un grand merci à le big boss Papa Sibou Tombo. Merci papa. Mbote na famille Kamiende Mobimba. Dans Londres, Bambote na bino vraiment ebele bankasi. Mbote lisusu na Christophe Ikola, Bambote na à partir de Ukraine, Jean-Marie Moubenga solution na Bruxelles na ville à Marine et à Malines. Mon vieux Georges Djungo Tetelake Mafume, bon retour déjà Sazongaki. Merci beaucoup na metiti ma tomonani check. Konga tek tek TV. Yasiba Mutombo. Konga tek tek TV. Yasiba Mutombo. Ina yese na Kongo tek tek mama Yasiba Mutombo.